Mbote Bandeko Balandi, à Vérité Universelle, très heureuse encore de vous présenter cette émission. Na tika na casquette politique témoin, na cadre ya art et culture pe tozala rapport dans l'axe que toza vraiment partout et awa toza na kata stade de martyr toye après départ ya obsèque ya maman Mindondo kokende kotike na Lilita to préféré tozonga lisusu vraiment pour nous la bino toujours musala car ne balobaraso imuto akufi ba rumeur et sur kila kebele to que maman Mindondo Solange azaki artiste et comédienne elle la mina ba honneur ba image bino moko boromona na kata Vérité Universelle pour biso to lobara vérité ndenge boss John yemoro ala kisabiso et bongo nini sali sou que tozonga na stade de martyr pour to beta sou masolo parce que mingi bakendaki biso tozongi lisusu pona roluka moko parmi artistes o batu ba chichoter na kombo na ye boye ba vérité pourquoi les gens chichotent comme les autres tanga mapona nini parce que bazaki ebele kaka ye comme ne ko tanga ma to préférer vraiment tozongela lisusu artiste oyo ye moko a expliqué à long et à large toko déplorer pensa mambo salama qui malgré que ba ko anticiper presque ça la musala là c'est un regret d'artiste comédien peu d'artiste nyoso ba yeba ke so ba yebani si à travers la presse cause à la marginaliser teti na niveau o mais biso to ko barara pour na rosala musala mutongo oyo invité otozana e otoye kozwa vraiment oyo ba rumeur ko tambola na kombo na ye eza président Anosanjo boye bien artiste comédien a jora mingi rôle la maman lolenge moroya Freddy mon vieux Mbali Osombo Jouaka lolenge pe le roi a briefé la merveille ya tanti Linda Kardashian na romi a na Vérité Universelle lolenge moroya ba Junior Lusaoulou mon pote mon privé vraiment yonde pe na bête la rotolo quoi ndenge pe la président Anosanjo ça trop sympa et na lingi de to lingi pensa to ba vérité par rapport aux rumeurs sur Kilan né na katikara ya vérité na cadre ya vérité le quoi to Vérité Universelle n'a repoussé na penza pour notre président Anosanjo. Président, bonjour. Bonjour la grande dame, madame la journaliste. Bonne santé. Ah, je me comporte bien, naza bien. Président yoza bien mais apparemment yoza bien te pour ba chichotement na komono na ebite ko toza ko miswa mami nutoni. Non, il y a un problème na chichotement ou bien il y a rumeur c'est la vérité parce qu'à Anosanjo c'est la transparence, à Anosanjo c'est la vérité. J'aime beaucoup la vérité parce que ça soit longue de la nuit, mais la journée paraîtra toujours. Donc nous sommes une jeunesse qui comprend des choses et maintenant tout ça qu'on faire violence pour na droit na biso. Depuis libération du Congo depuis 60 jusqu'à nos jours 59 ans de l'indépendance, nous sommes en 2019, 59 ans de l'indépendance. C'est un âge de maturité. Oyebi que na Congo bazokolo ba culture eza bafoué au contraire photo ça makasi poto tele ma culture wana c'est une bassesse ce que zali na bato moko baza ba immoral et baza ko linga ko maltraiter bato na volonté na bango et nous sommes là pour les boulonner. Nous sommes là pour les boulonner. Merci Bolandi, président Anosanjo. Je pense bien que Aza vraiment na moi Kanda Bolandi a le beza ba rumeur teza ba chose vraie. Président Anosanjo ozaki parmi ba tout pour jouer à rôle la maman hein. Ozaki parmi ba tout oyo artiste oyo me marape maman Mindondo auprès de maman Olive mais reconnaissance wana lelo eke wa pipa ba ninga nom sous artiste. Ici, dans ce monde, il n'y a pas de cette reconnaissance que vous voulez vivre. Parce que nous sommes des chrétiens. D'abord, je me présente au nom de Marius Bayolo Boladja. Je suis chrétien, je suis fils de la porte de Léopold Kalombo. Je suis commando céleste. Donc notre ministère se trouve au niveau de 18e mairie. Donc, en tout cas, Nazali chrétien, Nasambelaka Yesu. Tata nangai ya moli mezali apporte lopo mutomboka lombo na pesi mbote na mama mami mutomboka lombo na ministère amène à travers la planète que je vous salue mama biso tozali bato yo tozali basantu mo santu alingaka salitete soki nazwaki initiative ya ko éveiller conscience ya artiste comédien par rapport na vie sociale na biso na monaki que les artistes travaillent fort formellement mais bazokufa pauvre. C'est ce que tu as dit. Est-ce que ce qui est à Tembekende, que Luka Papa, président artiste à danger, chaque Congo a qui sont des images à cimetière, il y a des artistes comme Edo Bakufa Kala. Est-ce que d'abord ils sont des tombeaux? Bazana tombeau te. Bas cimetière na bango Kufa. Et Bunga, et le mondial, na cimetière na Gombe, na Kitambe partout. Les artistes sont sur Bakenda, na cimetière te. Tout ça là, ba image wala ba bena chaque Congo. Ba finga chaque Congo moyibi.
mais lelo banani baza miyibi babi lelo pe yo moyibi bafingi mama no sanzo moyibi baza kotambola na bafoto ya artiste comédien mpona kosenga mbongo. Ça c'est pour essuyer le Congo, ça c'est pour salir le Congo, ça le savoir que mosapi oyo ozotya mutu tala na oliso na yo parce que tala lelo yo makambo ya NTPC basali ya son. Moi j'ai des images madame yo so mona wapi koro babimisa yango na morgue ya icône lokola mama Solange Mindondo que son âme repose en paix. Mais nakati ya foi nakati ya stade awa kiti ezali te. Même demander au service secret de l'État. Maman Mindondo c'est un agent de l'État. À travers qui na RTNC na chaîne mère Yamboka. Maman Mindondo Ngolo Mingi, elle a beaucoup souffert pour ce pays, elle a beaucoup fait des choses. A éduqué masse Namboka Nabiso. Ndenga koiko za la maltraiter ngwana. Famille à Maman Mindondo, félicitations de votre détermination pour honorer mémoire ya mona. Bayokisi lelo a NTPC bayokisi gouvernement congolais soni. Gouvernement congolais ministre Nabiso Ajar famille enfant akei na sonne maman Santa Safu bolimbisi maman limbisa artiste comédien congolais. Maman Nabiso ministre ya titel Nabiso maman Astrid Madi akei na soni. Bodo ayokisi mama Astrid Madi ya soni. De azoko kende ko telemisa bato yokutu bazana qualité te mais azoko pesa bango qualité ministre ya tuteur a honoré yete. Nous sommes déçus. C'est comme ça que nous déçons. Bodo aleki motomoko na Congo te. Bodo aleki peyote. Non, Bodo aleki ngaite c'est un artiste comme moi. C'est un artiste muso aleka artiste muso. On doit respecter par rapport à l'ancienneté, à la qualité académique, mais l'immoralité est assez. Mais yo pour dire ça n'a pas problème car yo telemi la Bodo car yo peut comme on est bimoro telemi la ANTPC ya président Masumu Bodo azali secrétaire général chargé de communication et porte-parole mais makamba sali lelo et pesingai artiste comédien congolais soni. Maman ministre Nabiso Astrid Madi yake na soni ke na ministère de la culture comité directeur à cabinet ministre Betty Loboko na kiti yo so mona wapi kor batombo na hotel mais ministre Telemake c'est la honte. Mais bango pe babi que ministère de la culture et art pesalelo hotel na matanga mama Mindondo bon présent. Bon ndenge nini yo zo kolobela siko Mindondo omoni mama Ewaso est-ce Mindondo alekaki Ewaso Maman Ewaso kutu assise à Zouakala, mais quand on a combiné en tant que première actrice comédienne congolaise, ministère de Sali ba démarche et bimisi mbongo et belé pour honorer mémoire à maman Ewaso Katerina. Bongo pourquoi pas honorer Mindondo? NTPC ba mesana ko salaka ba organisation na bango ya lokuta pour na kolia ka mbongo, mais tozali ko dénoncer makambo wana esuki awa. Parce que jamais un artiste a collé la moninga artiste mbongo te surtout na tango ya passe. Bon mona kia ba diaboliser na makambo ya papa Roger Mfika Mondweri. Famille ya Mondweri ba benga ki ngai pa kosiko ba lobby, joa responsabilité ya kosala commission ya organisation pour na kolandela suivi ya malade ya Mondweri. Maintenant nga na pesi responsabilité pa ya artiste à danger chaque Congo tozo pesa mbote pour asala mokana parce que ça département na ya social. Moi, je suis là pour encadrer des choses, madame. Je ne suis pas éloquent, je ne suis pas aussi comme un songueur. Non, moi, je suis responsable, je suis père de la famille. Que ce soit, je n'ai pas de qualité académique, quelque part, mais j'ai acheté quand même une maison. J'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Moi, si je suis na bazali, papa nangai azali, na sombela pelo pang. Bongo lelo soki ba traiter nga ki na tanga te ou bien nazali motomoko oyo, nazali itite na société ango. Mais bango balekinga na nini? Oyo bodazana ngape na nangote. Mais au lobby sous le moro soulevé sous le kamba président Mundweri. Babaki que pour makamba président Mundweri maman li va bimisa rambon moro fallait tika la paix que bana président Mundweri e fouté la bango classe basa la bomen ndeko gaou alien bon wana ke kosomela ngonda ku bazo banga pe yo pe soki lelo batikela ke pe makambu wana na maboko ngape ozombo mama Mindondo sala pe lolenge moko. Au monde ya wezali problème zo lobela wezali problème ya pauvreté mentale. Bato mingi na Congo yo soko moni toujours je chèque excès ya kotanga na États-Unis kuna même soko ke na Monique bakotuna moto papa yo yebi nini soko yebi kotonga sapato bakopesa musa kotonga sapato bayebi kotonga malamu mais biso wana théâtre bayeba théâtre ezali ne ezali makila o biso totambola nango nga na zui grâce à otanga nina te mais j'ai eu la grâce à travailler na bato ina j'ai quand même l'expérience nous sommes une coordination. Tu sais que dans notre plateforme,
des artistes et comédiens cinéastes congolais. C'est une structure qui est bien structurée, bien organisée. Il y a une coordination, que moi je suis coordonnateur général, il y a un coordonnateur général adjoint, c'est Makala Ekboko. Et coordonnateur général adjoint chargé de la culture, c'est professeur éminent, professeur de l'INA, c'est Moné. Bon, vous ne pouvez pas jouer avec des cadres comme ça. Ça dit que maman, ce n'est pas les moindres comédiens que les gens peuvent marcher pour la copie. Qui doit déboulonner, il faut que déboulonner la structure mal structurée. Oui, papa Massoum, il avait même des problèmes avec je vérité et comme il manquait non, nous avons la liberté d'expression, nous avons la démocratie. S'il ne s'agit pas que de parler, c'est que les alliés frère Tokoloba. Famille à maman Mingondo, personne qui a un TPC pouvoir organiser au sec. Ce n'est pas dit qu'un TPC inscrit par nous. Nous avons un TPC qui a échappé par nous. Le comité c'est à partir de mal organisation, il y a un TPC. Le comité il y a maman Kalunga, nous avons droit de travailler parce que je suis déçu, je ne m'attendais pas que mais ce qui va dans l'embaté, n'a pas notable à l'embaté. Mais maman et famille Mindono, ce qui n'a pas fait ça, maman distinguée première dame de la République démocratique du Congo, maman Denise Nyankero Tshisekedi, la première conseillère du chef de l'État. Mosala et Zokosale maman. Kasi, ce qui fait que faire ça, quand il se mbote pas maman Olivier Mekabila, première dame honoraire, maman Yabana Raïs, parce que maman a la passion au père, la carte à Congo. Mais ce n'est pas dit que non. Maman Olivier a une difficulté, na mandat naye, azalaki na maman moko makasite. Mais lelo yo maman Denise a la fierté pour maman Olivier na simanaye. Et c'est comme ça la nation. La nation a besoin des gens qui ont la passion du Congo. Bon, nous sommes un peu plus artiste de Otika la Gaba au Kabelate qui empêche de créer une société morte que ce côté est allé. Mais pas ton ici, on va faire sa pitié. Les Congolais peinent, les Poto, ça peine esprit à investir dans le théâtre pour que Bisso, tant qu'il n'a plus de la gâté, tant qu'il n'a pas de la gâté, pour créer la polémique militaire. Ma camarade a montré la présentation pour la politique à Bafler, la ministre Bafandi, et pour ce qu'on a dit, honorer Batoyo, parce qu'on mérite honneur, la place au gouvernement congolais. Ça, c'est pour jouer la nation, pour jouer avec des élections du pays. Moi, je suis contre ça. Et moi, je suis désolé, je ne m'attendais pas qu'un monsieur comme Bordeaux, dans sa qualité intellectuelle, il peut faire des choses et paraître. Merci, maman Lusanto. Président Marius, Salino Comet et avec vraiment na kanda makasi mais ba téléspectateurs to rejoindre les sous mbala sima tango bosenga mo ka va ko clôturer po ba ye ba raketo bandi matanga oyote ngai ba pesa nga responsabilité ya ko organiser au sec ya commando na ya papa mundangandanga boyebi ndenge salima na fikini c'est la pakosiko c'était pas un TPC boyebi organisation pitu maindo ya groupe évangéliste ya papa Devos na pesa mbote na poto c'est la pakosiko c'était pas un TPC boyebi mama Iwaso quand maman ministre a pesa nga responsabilité ko coordonner au sec wana na président chaka ko na JP Masamba groupe ya fondation Tokanza bon mona kiningo RTNC ya kiawa bon mona ki bon ndenge nini RTNC ba ko tika ya ko sala direct na organisation mabeboye pe bozo ko couvrir bango parce que ils sont des renommés renommés en fati ya koleka mbongo ya matanga ya soni non mama ndenge ni ko kende ko sanga mbongo na kombo ya moto me wa associé moto wana te famille wana so bandimaki parce que famille wana ba santana ki te ke mindona za moto munene esika ba moni ke mama Oliva ya pesi mbongo ba moni koto mama Denise a pesi mbongo balobi njoka ne moto na biso asane mbongo mais na kata mbongo wana okoyoka kote mususu ba pesi mbongo nete pa mama honorable Ariette wa maza desi ndeni moko ko kende ko zwambongo pa mama Ariette ya mowe mais membre la famille azate ese makamandi watu ko loba te soki na lobi aza songi non je na soko benga bango ba ya na raison
tofanda soki bakolinga tofanda pakosiko na interpréter tofanda te pona to ba ko s'organiser pona makambo ya boy. En tout cas, je suis toujours là. Pe oyo nyoso oya pona ko exploiter ba artiste et comédien akokuta na nzela na ngai. Merci beaucoup, Bolandi, président Anosanjo ya Pakosiko. Amour du projet, Pakosiko, c'est l'intérêt général. Nazawa na tepo bango ba kufa ponga na remplacer bango. Biso tout c'est utile, to défendre l'objectif na biso za matangate. Mais c'est ça. Amour du projet. Merci. C'est l'amour du projet. Hein? Merci beaucoup, vraiment non commettre. Bolandi Ndenga Lobby, Pakosiko c'est l'amour du prochain. Tokomi na suka ya masolo na biso na président Anosanjo, Bolandi vraiment. Et Torosengara na artiste et comédien, artiste nyonso unité les caranyonso parce que mosapiment est sokola ke l'unité ou elle qui a na kata stade de martyr ezaki soni makasi mais biso presse tozara wana pona sa musala. Je dis un grand merci vraiment à mon boss là où vous êtes, au milieu vraiment patron. Merci beaucoup là où vous êtes. Pour aujourd'hui, ça en est fini. Au revoir.